bantu bahabulo bakabena kwenzele bimpa na shuwa mwenzele chini muntu jushala no muntu Yuda samumana kutungila Yesu bakwachi Yesu da sawaka samwaji wakambula mfalanga ivubu bamupeshanga wakimasha Yuda sayeya wakajowa bienze bumuji muntu kubulwaji balunda bani mufila butu kumuchinda muntu obanga kwa samwaji bienze bumuji muntu kubulwaji balunda bani mufila butu kumuchinda muntu wa samwaji trahison trahison kimbwa lubwa mushinga to trahison wewa papa nasha wewa mama njikwambila njikusengelela wemumwana muntu mukwenzela bimpa nasha mudikujeba nasha mufami nasha mudisambila nasha mutisalumamo wamanya kuyidi mwineba kuchitungwe wamanya kwenze dimukweba bibi bwala wavuluka kwa kumalumi mpama kwenzela Yudasa wakavuluke yoyo Yudasa wakadila Jumufila muntu innocent kai mwenza bwala Jumufila Yesu innocent kai mwenza bwala Bapo mweni masha muntu di kai mwenza bwalu Jituku jikwabu masha na ela lubila Petelu wakavuluka Yesu wakamutanyila Petelu yeye wakasamwadie Kakaye wakajenzela bibi bwala Petelu wakalukila kumaka sanzambie Njingwambila ndinkusengelela papa wanywe Wamanya kuyidi mwineba kuchitungwe Wamanya kwenzeji mukweba bibi bwala Wavuluka kwa kumalumipa makwenzela trahison trahison Merci Matondo Mingi Studio. Matondo Mingi na bande ko balandi bonso ya 3 radiosanseffet.com. Trahison. Banani bazali ko continuer ko trahir la République démocratique du Congo. Merci. Ezali wabino Maman Lumière, Gisèle Longa Mwangaza mwa Congo. Ndenge boyebi penza tozali en direct lelo. Mokolo oyo tozali na émission monene oyo tulobaka na bino droit de savoir hein? Émission boyebi kama na Maman Lumière Gisèle Longa et pa iwapi toyaka koyamba invité toyaka kosolola na ye actualité hein? Actualité politique makamboni ezoleka na mboka na biso la République démocratique du Congo et puis invité ayaka koyebisa biso makambo oyo azali nango alingi toyeba tosolola na ye ngai na lobaka moi et puis invité à koloba moi mingi et puis na sima na reposer la question boyebi émission na bino droit de savoir eza émission yo na ko kiso ko expliquer bino te ezalaka ndenge ni mais pona bato yo bazwi occasion ya kolanda biso pour la première fois en tout cas radio na biso sans effet ezali wana pona kosola masolo ya mboka toza koyamba bayi mboka en tout cas lelo tozali na plaisir hein, na esengo ndenge bomonaki na flash to saelaki bino ya koyamba monsieur Jacques Matanda Mambuyo Wakubanza Wakubanza en tout cas Kudia Kubanza Wolimbisa Kudia Kubanza oyo tozali na ye comme invité ya mokolo lelo tozo rappeler bino émission eza rediffusion te ezali en direct yango topesi bino date lelo toza le 8 avril 2017 soko ozali na occasion ya kobenga ndeko benga en tout cas ndeko na yo oyo bisa yeke radio sans effet bandi parce que tozo sola masolo oyo penza eza minene ezali pona intérêt ya mboka ezali pe pona intérêt na yo oyeba pona ngongo tokomi nango ndenge na lobaka na bino kidiba ezali penza akolo tozala likambo ya sutumuka yango pa olali onimbi mwa moke sutumuka mingi so ozolanda sans effet ozonimba seke il faut ya topesa o lumière parce que so ozolanda sans effet mwa yo nimba eza te po tozaka taka tolobaka makambo ya mwinda po ozwa mwa mwangaza merci mingi tokokenda lombango topesa messieurs ye vraiment eza exercice parce que kombo na ye il faut koloba nyonso soko olobi ndambu alobi wana donc ozangisi moko
esengeli oloba nyonso po esala bien. Donc bokobanda supporter yango. Tozopesa monsieur Jacques Matanda Mamboyo kudi ya kubanza maloba apesa bino mbote puis mbala moko tobanda émission. Monsieur Jacques Matanda malobe panayo. Maman Mwangaza, infiniment merci. Na occasion au Pesingai, sous lelo, ça fait tellement kala nayaki na radio sans effet, mais lelo na zongi na kanisi na kozala plus régulier. Na pesio merci mingi na yomoko pe na groupe ya média oyo ya bino ya radio sans effet. Na ndenge bopesi biso lelo opportunité pour que tokoka ko s'exprimer, tokoka kopesa ba point de vue na biso na ndenge et permettre tomema etumba oyo munene toza nango, parce que je dis le principal problème oyo biso bana mboka Congo toza na yango ce toza kokufa boye ezali pona ignorance na biso, c'est-à-dire kozanga koyeba liwa ya ndambo. Yango naza kopesa longonya na bino nyonso bato ya media oyo ya combat ya libération ya mboka, na pesi bino merci. Merci en tout cas et Painayope monsieur Jacques Matanda Mamboyo Kudia Kubanza. En tout cas toye na lombango vraiment parce que tozali wana na actualité tokene nango dada ndenge banakin penza tolobaka. Papa Jacques Matanda Mamboyo, Papa Etienne Tshisekedi akufi atiki biso, en tout cas mikolo leki mwa ebele na ebite okokoloba nini par rapport en tout cas ya décès nae, parce que ozaki moko ya ba oyo bazalaki très proche, hein, ozaki presque le fils aussi de Papa Etienne Tshisekedi, bien que pas fils biologique, en tout cas na côté politique oza vraiment parmi ba fils ya Etienne Tshisekedi. Disparition nae et ça la ki ondenge nini ya mboto kota na actualité otoza nango, parce que tokoki jamais ko banda mbala moko to peso maloba sans pour autant to pesa occasion oloba quelque chose pour na disparition ya moto azala qui presque lokola presque était qui était vraiment papa nayo oloba moi maloba, parce que depuis akufi eza mbala liboso tozui oko koloba nini pour la disparition ya M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Maman Lumière, infiniment merci na motuna oyo tuni pe na ndenge okotisi yango po olobi mabete. Quand tango zoloba fils, na oloba fils pas biologique mais fils politique, comme il en est de millions d'autres dans Mboka na biso en fait, qui ont retrouvé en lui paternité, il y a leadership, voilà quoi inspiré biso na ou inspiré qui biso na oyo tozaki na ngwa ko sala. Et tant et si vrai que oyo tobengi le peuple de l'opposition na Kisasa tango tozana no ko memisa etumba kuna batikalaki ko benga ngai ko pesa nga surnom ya Chichi Junior. Donc ezalaki peuple motapesa kingai surnom Chichi Junior, tellement nazalaki proche ya vieux Chikas, tellement makanisi nangai ba discours nangai maloba nangai tozalaki vraiment nazalaki kolandela ye et nazalaki très attaché na ye pe tosali musala mingi pona ko contribuer na ko consolider leadership na ye au premier plan, il y a lutte qui en cours, et même la réalisation qui sur le plan politique, notamment, vous savez, il y avait des gros problèmes au niveau de l'UDPS avec les 4 membres du directoire. Et la rivalité qui mingi attisée par Batoya pouvoir. De sorte qu'il a fallu à un moment donné que Ngai personnellement, na baninga tozali kosala na bango elongo to mener un certain nombre de stratégies pour que to parvenir na ko faire procéder na désignation ya Mbutamutu Etienne Tshisekedi comme chef de file de l'opposition na ndenge que et permettre ye azwa préséance sur baninga na ye mususu ya directoire ni ezali directoire ya 4. Nous avions fait ce choix et croyez-moi ça n'avait pas été chose facile. Et tango to salaki
manifestation publique. Et d'ailleurs, Namasolo Naute Goyoka, dernièrement à Kisasa, Ndeko Olengankoi a rappelé qu'il y a un batukuna, pour que Moko ya Baïbazai Gosale Longo Nangai, désignation en Boutamutu comme chef de file de l'opposition, Yango de permettra qu'il n'a pas tranché Makambo et belé na kati ya opposition, pe na kati ya union ya UDPS. Donc, Koyoka que Mbutamutu atiki biso, je dois avouer que Esala Kingai mawa na motema, mais je pense que quand on est dans la lutte et quand on est dans la vie, ndenge tolobaka toza ba tondimaka Nzambe a pesi pe azui et pe Mbutamutu atiki biso na mbula oyo babengi 85 ans, ce qui botali espérance de vie kobika durée de vie ya biso na mboka Congo na ba crise na ndenge mboka ekufi lelo. Donc Mbutamutu a vivre penza vie na ye malamu malgré lutte, malgré ba problème nyonso yaki na ngo akoma tina mbula wana topesaki nde botondi na kolo Nzambe na ndenge akamati ye pe ndenge akufi na libanda ya etumba tosala kaka tokamati minduki tozo continuer lutte ya peuple lobi mususu na biso akokende ba oyo bakotikala bazwa munduki ba continuer titoko kisa victoire oyo toza koluka. Donc voilà un peu vraiment à chaud ndenge na yuko pesa nazala molai mingi te na yuko pesa e anu na motuna na yo wana. Matondo mingi monsieur Jacques Penza na ko répondre na motuna na biso pe na kuluba vraiment ndenge ezalaki na papa Etienne Tshisekedi sali bien parce que za mbala liboso to yambayo depuis papa Etienne Tshisekedi atika biso kasi vraiment ndenge toza boye mokili esengeli tambola esengeli penza toloba papa Etienne Tshisekedi jusqu'aujourd'hui azana na enterré te en tout cas mobulu ekoti na kati na mboka mobulu ekoti na kati na parti de pes mobulu ekoti na kati na diaspora en tout cas mobulu ekoti na opposition na RDC eloko moko ezotambola ezali susute yambo penza to ya na thème na biso ya mokolo lelo oyo tobongisi tokobeta sete na sepelaki to kenena na actualité na deuxième partie to ya kolobela les assises de la résistance à New York pour la libération du Congo. Tokoya kolobela ngo na deuxième partie et pas iwa pipe naza na moi mituna et belé pa inango kasi papa Jacques en tout cas problème s'est posé ezali kambo ya premier ministre tout le monde ba Sanko va et vient bref Tosuki nango Bruno Tshibala premier ministre mais on dirait ezo pesa kaka mécontentement ezo sepelisa kaka te en tout cas ndenge na landi bande kwa ido pesa belé na moi ba expliquer ba lobi non place wana il fallait qu'il moto azala nommé eza Félix Tshisekedi Tshilombo le fils biologique d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo a pusani pe na politique a comité na niveau secrétaire général en tout cas ceux qui na bosani bande ko balimbisanga mais voilà comme ezala kinde yaye mais kamusi batu et commis Kanambe a nommé premier ministre ezali Bruno Tshibala na yebite yo makanisi yo zainango to ndenge nga na lobaka bikoma to analyse na yo to okokolobani na peuple congolais o azolanda yo malobe pa na yo. Merci mingi Maman Lumière na mutuna oyo tuni wana réponse na ngai kozala boye nakanisi soki lelo to lobi sujet oyo Maman Lumière nakanisi na ba archive soki kotala na ba émission tosalaka kala nakanisi lisolo oyo ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na monoko na ngai par rapport ya lutte o motuna ndenge otuni eza likambo ya ye premier ministre na lobi ete Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi lisolo ne na monoko na ngai eza ya lelo te nakanisi ba radio mingi oyo ya biso oyo ya combat oyo ya résistance bazali na ba archive na bango ndenge na bandaki ko dénoncer mwana mobali oyo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je pense au remonter na ba archive na bino il y a 10 ans, je dis bien il y a 10 ans, il y a 9 ans, il y a 8 ans, il y a 7 ans bokoyoka makambo na tikalaka kolo kaka ndenge lobi wana ba kundi na noté le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba
nalobi ça dit que na makambo toza nango il faut toloba bosolo, il faut toloba bosolo, surtout biso bato oyo toza na témoignage ya kosala, c'est à dire que témoignage ya makambo oyo na vivre eza te babetelinga lisolo ndenge bato bayoka masolo na radio awa bake kobeta bango pe na tour na bango, mais c'est des choses que j'ai vécues et je dirais nabi ba archive ezali na latin balobaka nalobaki yango in tempore non suspecto, tango nalobaki yango ba makambo tozo vivre lelo ezalaka te. Na bengaka mwana mobali oyo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Brutus. Brutus na histoire ya Rome aza mwana ya César oyo abomaki papa na ye César oyo azwaki bokonzi. Donc so nalobi Brutus lelo eza likambo na oloba lelo te, eza likambo na loba yango il y a 10 ans, il y a 9 ans, il y a 8 ans. Et aujourd'hui, j'ai dit, soit oubli ya bato, soit ignorance ya bato, même ba oyo ba yokakanga ba témoignage nanga à l'époque, qui aujourd'hui ba wako babi ah mais makambo yo combattant de la liberté Jacques Matanda Mambo yo kudia kubanza alobaka yango na ko reprocher mototé. Donc na lobi boye tango baza ko loba likambo oyo ya ki premier ministre lelo, je vous dis c'est ça likambo ya ki premier ministre lelo batanga mutu moko ya UDPS premier ministre lelo, en fait c'est la victoire de la stratégie il y a Brutus contre président Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Vous pouvez imaginer que Mbutamutu Étienne Tshisekedi wa Mulumba en possession il y a ba faculté na nyonso, c'est-à-dire que avant de penser à Kanisi na sagesse de combattant de la liberté du leader Maximo Oyazalaka Nango, vous pouvez imaginer un seul instant que Mbutamutu Tshisekedi andi mate mutunaye akoma premier ministre il y a Oyotobengi pouvoir de l'État, de l'appareil de l'État d'occupation terroriste, criminel, kleptocrate, génocidaire rwandais. Ça c'est quelque chose que Bokwari Membo beta Mbutamutu Tshisekedi Masasi akondimangote. Mais ce qui bo monique Mbutamutu Tshisekedi aiko fungola nzela, enfin balobi te ya fungoli nzela, balobi te ya ndimi que dialogue salema, que andimi était mutunaye moko comme premier ministre, il y a pouvoir, il y a occupation néo-esclavagiste, génocidaire rwandais, c'est-à-dire que Mbutamutu Tshisekedi oyo azali ko loba tango wana, oyo azali ko sala tango wana, bazali basi ba BBC. Ce qui se passe est extrêmement grave, eza blague. Makambo et salami oyo eza kindoki ya moi makasi. Je dis, je pèse bien mes mots, boyo kanga bien, ezali kindoki ya moi makasi. Ba BBC Mbutamutu oyo ko bebisa, ba BBC moto na ye, parce que vous vous imaginez à l'époque, il y a dictature, il y a Mobutu, et Mobutu tokoloba azalaki anzelu. Bien que ma benaye dictature criminelle, c'est même celui qui a tué mon père, Tato ya Botingai, mais na koloba ete yé par rapport ya Kanambe, eza Butuna Moi. Et ceux qui bomoni ndenge Mbutamutu Tshisekedi aboyaka likambo ya Mobutu, surtout cohabitation, surtout babiloko ndenge wana, pe bomona ye lelo aya kondimana Kanambe, c'est-à-dire que Mbutamutu Tshisekedi tango aza kondima wana azalaki na possession de babé en français, il y a ba faculté naïe mentale n'y sauté. Parce que n'oublions pas que Mbutamutu Tshisekedi est malade na poto. Mais il a quand même la lucidité, il a la lucidité, mais il n'a plus la lucidité oyo à zalaka nango tout le temps. Bokamata mutu ya malade ndenge wana, aza sous surveillance médicale constante. Et je vous dirais à la radio nayo Maman Lumière, rappelle tala na archive na yo na ebisaka yo boye na uti ko créer UDPS le peuple na créer yango pona nini po bato ba ko ebisaka babi matanda na masolo toza nango kuna bato ya mindele sont ba mindele masolo toyoki kuna yo to sepeli ndenge komi elongo na bana ya Tshisekedi au sali choix na bango oza ko travailler bango ngabi je n'ai jamais travaillé avec eux, c'est des crapules, moi que je vais faire avec eux. J'ai dit ce que je pensais. Naeko benga Fayulu. Nabi Fayulu, en tout cas, moi,
je vais créer mon UDPS parce que je pense que cette histoire de l'UDPS là, comme ça, là, ça devient. Comme nous, on ne dit rien, voilà, de toute façon, nos causes, na officine, na nini, pour dire que je fais partie du bloc. Moi, je vais annoncer mon UDPS et on va partir comme ça. Il me dit non, 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 Jacques, vous créez ce problème. Benga lo seke aza kuna na président na Belgique. Benga lo seke solo na est vraiment na bengi lo seke. Ce hôtel na archive dans une des émissions, j'en parlais. Na epsi lo seke en tout cas ngai na za créer UDPS na ngai parce que na lingi na me démarquer mbutamuta za malade, mbutamuta za inopérant. Bana ne bazo rejanter makambo na lingi te na babasolo na bango ya secret kuna baki notia kengana za na bango pour na renforcer barana na bango. Na annoncé oyanga comme ça bato bayi bakinaza en rupture na bango lo seke to solo line molai alobina non Jacques ça la bongo te oko perturber makambo ça la bongo te ngabine non et lo seke me dira ceci, je ne le dis pas aujourd'hui, je l'ai déjà dit nayo maman lumière na émission nayo. Lo seke me dira ceci, oui Jacques tu as raison, le vieux vraiment ne peut plus rien faire, le vieux est fini, mais il faudrait que nous nous servions de lui pour prendre le pouvoir. Bolimbisi papa Jacques, côté wana biso totelemaka mwa moke ki e loseke na bato bazolanda yo bayoki kaka loseke me monsieur Jacques Matanda kudi ya kubanza loseke aza nani? Loseke azali oyo azali médecin munganga oyo azalaki kosoigner Mbutamutu Tshisekedi depuis une quarantaine d'années, depuis plus de 40 ans. Loseke déjà à l'époque ya Mobutu tango balobaki ete Tshisekedi Mbutamutu Tshisekedi aza na liboma bakendeki na ye na CNPP na centre neuropsychopathologique epai basoignaka bato ya liboma basengaki loseke ete asala attestation mpona koloba ete Tshisekedi aza liboma. Vous imaginez à l'époque où Mobutu aza tout puissant na Kisasa aza koboma bato, Tshisekedi atelemi abandi koatake Mobutu koloba makambo contre Mobutu, bato mingi bamonaki babi mais tipo aza normal te aza liboma mais bakoboma ye mais babino naza penza liboma bakenani na CNPP baétablir nini. Loseke alobi non moto aza vraiment normal, makambo azoloba eza normal. Et là vraiment tokoloba coup de chapeau makambo Loseke asalaka na ntango wana. Pe banda wana loseke na Mbutamutu batikala très lié à accompagnaka ye azalaka proche na ye du point de vue général, du point de vue tamusa pe munganga na basoin consort. Donc même ndenge Mbutamutu azalaki na poto, un de ceux qui du point de vue médical depuis crise oyo Mbutamutu ayeko vivre, crise oyo vieux azalaki na la santé na niveau ya moto depuis que le lendemain il y a élection, il y a ndenge Kanambe ayibaki victoire. Il y a Jean-Pierre Bemba, parce que c'est à partir de là que Maladi Mbutamutu Bandaki. Eh bien, Loseke, c'est parmi ceux qui ont toujours accompagné Vieux Nabasouanaï. Et Loseke me dit que Vieux Ndingazawana, effectivement, a oui, au sens où elle est au côté, à ça, s'il vraiment. Mais il faut tout utiliser, tout se servir naïe pour tout pouvoir. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai pas travaillé qui n'a été pour que nous ayons pouvoir dans Simanae. Papa Jacques Bolimbisi, là, c'était en quelle année? Ça, c'est en quelle année? C'est. Voilà. C'est. Je pense avant les élections. Hein? Avant les élections. Non, après les élections. Après les élections. Après l'élection, il y a 2011. Après l'élection, il y a 2011. Après l'élection. Bref. Ok, merci. Alors, bien, Seigneur, il se servir naïe. Oui, pour se servir naïe, pour tout pouvoir. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis d'abord, moi, je ne combats pas pour prendre le pouvoir. Le problème, c'est de changer ma cambo. C'est-à-dire que tout mettre là nos fins, dans le règne, le pouvoir, le système de gouvernement, ceux qui te mettent vraiment fin d'ango, ensemble, tout concourir au niveau national, il y a s'il y a en place un nouveau système de gouvernement, tout réfléchir, tout se mettre d'accord. Et alors, à ce moment-là, nous allons poser le problème, il y a qu'au pouvoir, la ministre, la présidente, la gouverneur, mais on ne peut pas parler du problème du pouvoir alors que nous avons un système de discuter dans le qui en tout cas, pour lui, m'a dit vraiment, Jacques Sorosali Ndengwana, et vous allez bien être, paradis patata. Gabi, en tout cas, de toute façon, je l'ai déjà fait, je voulais juste te notifier, na Martin Fayoulou et puis à conseiller dans Solano, voilà. Donc je dis, je reviens à ça. Donc, in tempore non suspecto
Mais bolimbisi papa Jacques Matanda, bolimbisi moi moké. Loseke, monsieur Loseke, Aza docteur privé à papa Étienne depuis plus de 30 ans, donc bah, 40 ans. Alors oui, papa Étienne Tshisekedi fini et Tshisekedi va profiter na ye. Il est comme médecin, il est docteur. A comment qu'il a une ambition politique ou bien c'était quoi? Il est mbala moka lo baki Tshisekedi ko profiter na ye. Ni nyetinda ki a comment qu'il a une ambition politique ou bien il est monganga. Ambition politique ne banda kala. Je sais que Azalaki na conférence nationale, Azalaki na union sacrée, je sais qu'Azalaki membre, il y a UDI, parti où il y a Kengo Wadondo. Je sais qu'il y a même genre ya batoloko la balutundula, tu vois c'est ba genre intellectuel oyo ba pona qui ko se prostituer, ba pona ba se prostituer pour mbongo lutundula, je sais que c'est la même bande. Des gens intelligents certes, mais qui mettent il y a intelligence na bango na service, il y a débauche, il y a prostitution. Ça dit que la cause du peuple ce n'est pas ya bango, bango va jouir, va satisfaire nous autres na bango. Donc le seka bandi politique là. Donc c'est un politicien, médecin et il combinait les deux et d'autant plus que les oyo na gouvernement oyo y a Sami Badi Banga oyo Félix Atiaki comme conseiller spécial il y a Mbutamutu Tshisekedi. Donc vous allez voir que tout le réseau il y a Batu Oyo Basali Mbutamutu Mabe Basali Peuple Mabe, c'est tout le réseau Oyo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a même qui n'entourage Mbutamutu Tshisekedi. Vous vous imaginez pour les élections Oyo 2011 nani mwana mobali oyo nani Badi Banga Sami Badi Banga azalaka conseiller spécial à Mbutamutu Tshisekedi. Ces gens ont été positionnés dans l'entourage de Mbutamutu Tshisekedi en fait pour que à perdre l'élection et que a quand même pas kosala na ndenge que a récupéré qui présidence. Et donc dans le but Sami Badi Banga c'est quelqu'un qui est venu dans l'entourage de Mbutamutu Tshisekedi comme un agent du pouvoir pour espionner, qu'on transmettre l'information sur le pouvoir de manière à ce qu'au bout des élections va bloquer l'élection à Mbutamutu Tshisekedi. Et Motatiaki Sami Badi Banga comme conseiller spécial à Mbutamutu et Zalaki Félix Motatier le seke l'entourage ya Mbutamutu et Zalaki Félix bon on a que Batunyon Soyo bazo benga ba traître oyo bakeni na gouvernement ya Badi Banga. C'est des gens que Félix na maman oya botiye madame Marthe bango bato batiaki bato na entourage ya vieux na ndenge batikwana bazali ko trafiquer ba information ya vieux par rapport ya ba ennemi ya vieux ezala ba ennemi na au niveau au niveau ya communauté internationale ezala ba ennemi na au niveau ya pouvoir de l'État. C'est comme ça que maman Lumière yokanga bien tango ekomi makambo que ba eko kamata vieux ba memaye na Kisasa. Mais vous imaginez moto na état de santé lokola oyo vieux azalaki nango. Au lieu batikaye avant d'appeler ba médecin balandakaye tous les jours bokamati bo mimi na Kisasa. Avec d'abord ma condition sanitaire de manière générale aux Anamboka, avec l'absence du suivi médical. Il y en a qui vous disent oh non, comment il m'a il fallait koufa. Oui, mais ceux qui m'ont tikala ki na poto, il allait encore vivre sa vie de symbolique de temps en temps albarama libom liloba vienga okufandinga kufite. Et ça c'est encore un autre dossier aux Amoulaï pour en parler. Donc j'ai dit quand vous parlez de Félix Premier ministre, j'ai dit voilà Brutus a mis œuvre nae tinasuka yena ba complice nae ba comité na liwa ya mokonzi ndenge zalaka na Rome ndenge Brutus na batoni ba ya ko bomana ni César et sikoyo Brutus alingi azwa pouvoir. Et je dis malheureusement na makambo tozo sala ka très attention je dis malheureusement na bozoba oya bango bayebi ba contradiction nyonso te o eza na kati ya lutte o tozana na mbo oyebi na lutte oya biso ya Congo ba contradiction makambo eza kilikili bokomona lelo o dialogue o ba politicien bazana dialogue o ba évêque basolo ba otoye na dialogue parce que souffrance ya peuple leki. Non na lingi nga na za catholique baza ba évêque na biso baza ba mikonzi ya église na biso mais le kuta ba évêque bakosi
avec un dialogue parce que passe la population et passe la population au Congo, ça a duré depuis 21 ans. 21 ans, jour pour jour, le peuple souffre. Je peux même dépasser les 21 ans, mais trop banal, il y a occupation terroriste, génocidaire à Barwandais. 21 ans. Jamais on a entendu que Senko et Zoya pour une solution. La Senko a été utilisée, utilisée, manipuler, et pas par ma force intérieure, non, par ma force, il y a occupation, pour que même sur la logique où il y a dialogue, et que Luka justement le complot, malade na poto, na kisasa, comme ça, il y a ceux qui viennent à Pessi caution naïe, peuple à Kolanda, peuple à ignorance. Makambo nazo loba peuple a été angoté. Et na lobina no nyonso te, ceux qui n'a vendu pendant loba, et ça makambo ya somo. Donc voilà, on a piégé le peuple avec cette affaire de Félix, Premier ministre, dialogue, et voilà où aujourd'hui nous en sommes. Donc je dis ceci, Lelo, Batomusu, Chibala, je dirais Chibala est de bonne foi, en français, il est de bonne foi. À partir du moment où Mokonzi, Mbutamutu Etienne Tshisekedi, a lobby, ok, toke na dialogue, Premier ministre, a koute pa na biso boye na boye, yango bango balandeli likambwana ti ndenge tokomi lelo Chibala Premier ministre. Ça c'est de 1. De 2. Biso tolobi te bango baza kosala oya bango, mais biso pona biso suka il faut tout ça la nyonso soulèvement populaire, il faut et ça la mana Congo, il faut que tout mettre fin na pouvoir, il y a occupation terroriste, génocidaire, néo-esclavagiste au Nambo Canabiso. Matando mingi papa Jacques Matanda en tout cas tozolanda yo na kati na boke bibonson bande koneso bozolanda biso tozali en direct ya 3x radio sans effet.com bongo toyambi papa Jacques Matanda mamboyo kudia kubanza epai wapi tozobeta masolo ya République démocratique du Congo mboka na biso etelemaki problème ezalaki obe moko nomination ya premier ministre tomoni ba nommé premier ministre Bruno Chibala en tout cas bango moko kuna ba opposant na kati ya mboka Kinshasa na kati ya parti ya UDPS mbutu na ndenge ya kosakana te mais Bruno Chibala za moto ici ba benganaki na kati na parti na yambaki ye ndenge mokanda ebimaki ke balongola e bango Valentin Mobaki pe auti ko zala ya kolongola kala mingi te mais Bruno Chibala nommé premier ministre ekosuka boni monsieur Jacques Matanda na ebiti soko zali wana ozo kabiso Matondo mingi en tout cas monsieur Jacques Matanda la landi penza ndenge obeti masolo nyonso menazoka mwa bandeko mosusu pe na yamba ya UDPS wa ezala papa Mbuyi ezala monsieur Bruno Chibala pe bato mosusu bakamwa apparition nakobenga ngo apparition parce que ex-premier ministre azala tenabino na parcours ya UDPS ubie akoti bandeko bamona kaka mbala moko akoti et puis mbala moko pene ya monsieur Etienne Tshisekedi kamusaki bango mais tant on a yoki olobi que azalaki moto batindaki na pouvoir po ya ko infiltrer UDPS apesaka ba information epai na Kanambe mais papa Jacques soki moto batindaki infiltrer bango tout ça bauti ko nommer premier ministre mais asalika ba 3 mois balongoli po batia Bruno Chibala na ibite kotu wana omoni yango ndenge ni Kanambe anomaki pourquoi et puis alongoli pourquoi Kanambe a économé Sami Badi Bangi, ça c'est par rapport à l'analyse au sala par rapport à recoupement et à l'information. Bah nommé en fait Sami Badi Bangi comme étant quelqu'un, il y a réseau, il y a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Sami Badi Bangi a sa créature au niveau politique, au niveau strictement politique, c'est une créature vraiment créature de fabrication. Il y a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'était quelqu'un vraiment qui n'avait rien à voir, et là, il n'y a rien, comme on dit en français, qui le prédestinait. Et là, comme on dit, Sami Badi Bangi un jour a comme même député à Pamba. Ce qui Sami Badi Bangi, comment qui député, à quel parlement, Nyonso a dans Parlement, en fait, c'était comme agent, il y a un service
spécialisé dans le service de renseignement, il y a pouvoir. Et à ce titre, Sami Badi Bangui qui est en complicité avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui était en train de trahir en sous-main son père. Parce que autrement, vous n'alliez pas avoir un chapelet, un bataillon, il y a des espions, il y a des taupes, il y a des collabos, ndenge tomona ki bango bayi ko zinga Mbutamuntu Etienne Tshisekedi ndenge bakendeki naye. Parce que n'oublions pas que ceux qui sont solo ya pouvoir oyo eza ya Kisasa oyo na oyo tobengi ekeko oyo ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, l'extrémiste génocidaire terroriste tutsi rwandais. Ceux qui sont solo na ye na ya pouvoir ne eza na Kisasa. En fait, bango kuna eza lokola otobengi bao bamona ba bande dessinée Lucky Luke. Eza na mutu moko boy na ba bilili basala na ba dessin basala comme les Lucky Luke. Okomona Lucky Luke azalaka atelemi boy pembeni na ye elili na ye. Kanambe na Kisasa azakaka elili ya pamba. Ba oyo ba simbi penza pouvoir de l'État na Congo, ba yo bazako memisa yango dans l'ombre. Yazane kaka ni micro, ni haut-parleur, azo bimisa oyo et yé po bimisa. Ce n'est pas lui qui tient le pouvoir. Donc batu oyo ba simbi pouvoir oyo à l'extérieur de notre pays. Donc bango bato ba manipuler makambwana nyonso, ba prendre nano nani Mbutamuntu Tshisekedi ndenge balobaka en sandwich, donc ba latiye penza ba kangiye ba zingiye. Mais de temps en temps Mbutamuntu ebi ndenge balobaka et bembe anyoka sila kasomote Mbutamuntu même ndenge azaki malade wana soki il faut loba bato baza ko banga tango est-ce que akobimisa nini akoloba nini. Donc on a essayé de prendre sous contrôle le vieux parce que n'oublions pas que le Congo c'est le pays le plus riche du monde, potentiellement le plus riche du monde. Et qu'au prendre en otage, qu'au paralyser, qu'au neutraliser Mbutamuntu Etienne Tshisekedi, ndenge ba réussaki na kosala yango na complicité à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na mama na ye, ezalaki exploit moko munene. C'est comme ça bokomona que ba réseau minier, ba réseau d'entreprise minier, entreprise minière, boyo baza basé mingi un de pour na bango na Belgique. Entreprise minière où c'est là que moi na Louis Michel a comme premier ministre na Belgique parce que campagne il y a législative tant va voter ba député na Belgique entreprise minière na ba pesa ki mbongo mingi na parti ya Louis Michel bazaki ba député ebele yango sikoyo et comme que moi na Louis Michel a comme capable ya comme premier ministre. Donc ba groupe d'intérêt financier et stratégique wana oyo natangi bino par exemple na niveau ya Belgique, mais baza na ba ramification en Allemagne, baza ba ramification en Angleterre, baza na ba ramification en États-Unis. Donc groupe wana na batu na bango ndenge basalaka, ce sont eux qui ont réussi à mettre dans leur poche nani Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na mama nae na ndenge siko bango baye ko linga Mbutamuntu. Na mona ki dernièrement mutu moko azo koma na Facebook alobi azo sekana ni Mubaki albi ayaki na poto nani baboyaki koyamba ye alelaki boye na boye. Justement Mubaki aza conseiller politique ya Mbutamuntu Tshisekedi. Conseiller politique na yo o révoquer dans le donc on a pleine confiance na ye. Aya et pas yo za maladie basali nyonso po Mubaki akutana na Mbutamuntu te parce que justement bazalaki na ba stratégie ya komema makambo ndenge ba memi yango ti mokolo ya lelo na ndenge que ba groupe d'intérêt minier wana na zoloba oyo ba travaillaki na Katanga na oyo tobengi Soriano oyo grec tatani grec mama na ye zambienne ndeko na ye Katebe Katoto tata na ye grec mama na ye congolaise mais tozoloba oyo ya Soriano alias Moïse Katumbi. Ba groupe minier wana bango bato basali ete jonction et salema entre Soriano Moïse Katumbi na groupe oyo bakamataki Mbutamuntu en otage. C'est quelque chose de scandaleux likambo oyo. Malheureusement côté na biso na lutte, nous ne faisons pas l'effort d'avoir meilleure lumière
meilleure compréhension ya ba jeu wana nyonso. Yango bomoni ete lelo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aza na pacte moko secret ye na Soriano, le grec zambien Soriano alias Moïse Katumbi, na ndenge que basala babengi main basse sur l'appareil de l'État congolais. Et ils vont faire main basse sur l'appareil de l'État congolais, en fait, pour perpétuer le néo-esclavagisme. Boumbu Tozanango Lelo, pour perpétuer règne ya dictature, pour perpétuer ba crime génocidaire, pour perpétuer le Congo, na ba millions. Balobi Toyebi était Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Azan de konabiso epai na biso ya mai o ya biso ya groupe baluba mikolo tozana ngo bazako boma baluba kuna moyen te na ba génocidaire oyo toyoki na noté Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi a fungoli munoko poalo bate bazako boma kuna. Donc nazunga na likambo oyo na mutuna na yo ndenge lobi par rapport ya nini ya élection à premier ministre, enfin désignation à premier ministre nabi na toza kosala analyse ndenge eza kuna na lingomba na bango pour que batuba comprendre, parce que qu'est-ce qui se passe? Ces gens sont en train d'essayer de nous damer les pions. On veut essayer de présenter Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme vraiment un vrai combattant de la liberté, montant pour défendre cause ya peuple, alors que je vous dis, moi il y a 10 ans déjà, dans le bagi que Moutoyo azako bomatata nae, Brutus. Et je l'ai dit il y a 10 ans, il y a 9 ans, il y a 8 ans, pendant plusieurs années, je n'ai fait que répéter, et j'ai dit, na ba archive belé à ba radio oyo ya biso oyo ya ba combattant ezali. Et j'ai même expliqué comment après la défaite Tambaïbi élection à Jean-Pierre Bemba, vous voyez bien, Tango Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, l'extrémiste génocidaire, terroriste rwandais, Haïbi victoire électorale à Jean-Pierre Bemba, j'ai expliqué comment Moutou Babengi Vlami Flao, à l'époque, Azalaki ministre de la Défense belge. Vlami Flao, ministre de la Défense belge, Otomona qui est na matanga ya Mbutamuntu, en train de en fait, Ayaki wana pour se réjouir, n'inga ba réussir na roboma Mbutamuntu Tshisekedi, mais on les voyait là tourner là, ba camarades na socialistes belges, qui sont en fait, qui ont été les véritables bourreaux politiques ya Mbutamuntu Tshisekedi. Bokomona tango Baïbi élection à Jean-Pierre Bemba, Mbutamuntu Tshisekedi a moni bien qu'à soutenir Jean-Pierre Bemba, mais a moni quand même dingue scandale en Salamaki. Alors bien en tout cas, il va tout faire pour paralyser le fonctionnement de l'appareil de l'État congolais. Makambo na zolo ba wana bien déjà il y a 10 ans, il y a 9 ans, au lendemain à Mokolo Mbutamuntu a béni malade. Vlami Flao a quitté na Kisasa, na avion au Babengi Libumundunda, C-130 il y a armée belge. Ceci se passe il y a 10 ans, je répète. Bakamati, avion militaire belge, bâti à disposition, il y a moi si il y a président Etienne Tshisekedi de Moulumba pour émemailler na Mbujimai à qui installé ONG Naé. Vous imaginez, chef de file de l'opposition, avion militaire belge et Kamata Mwasi Naé, PC Bambon na Bakado à qui installé ONG Naé. C'est à son retour de Mbujimai, 2 mois après, quelque chose comme ça, que Mbutamuntu a été au Bela